ezali koselema, mais c'est un scandale. C'est un scandale. Faut-il le sauver? Yaka o sauver biso. Biloko ezali koselema na kati ya marché central eza yangote. Commerçant ya Zando grand marché ya ville ya Kinshasa na gouverneur Gentini Ngobila ezali ko simbate. Mais mabe ezali ko uta wapi? Mabe ezali ko uta na lolenge oyo ye azali ko kamba misala yango. Akosala pétition pote ye ba révoquer ye na mokonzi ya mboka parce que to monique azali wana misala oyo nyonso ye azali ko entreprendre ezali ko nyokola kaka ba commerçant. Voilà la mboka. Ndeko Chantini alobaki ke Zando ezali susu na ba condition ya malonga te. Ba toilette ezate, ba pavillon nyonso se baby. Est-ce que les conditions ezali mabe ya koluka ko tangana nous Zando oyo ezali ko pesa bato malade ebele parce que comme na bosotopé koluka ko kotonga Zando mosusu. Pourquoi bino boteleme les conditions mais ezali malamu ezali mabe te? Tu n'as pas. C'est ainsi que tozolo bake ko pouana ko simbate. Tutuna na o. Kende bakangi Zando wana ça fait déjà un mois na une dizaine de jours. Musala nini oyo basi basali. Na Top Congo. Thierry Kambongi atuni bopi administrateur ya Zando wana. Réhabilité signifie quoi? Biso toza bazoba te. Lelo yo to perdre déjà plus de 500 000 dollars. Tout y ba copie yango nous avons dénoncé ezali nini limola. Gentini Ngobila azui mosolo ya l'État oyo atina libenga na ye akotonga eloko te ezali na imitomba mususu te ko rendre chef de l'État impopulaire. Non, moi je suis Tshisekediste du sang. Oso comprendre biloko ya boye yango tozoloba en tout cas président Fachi et pas une biso bazoloba boye bulonda buja mindungu munena bana bandunga uvila hanche bulonda buja mindungu munena bana bandungu uvila hanche et bazokende komona mama Marthe parce que oyebi même na Bible pas na Bible ba catholique na bisoyo bakendaka epai ya mama Marie basa po assemblée na bango epai ya mokonzi biso pe soki toke epai ya mama Marthe parce que eza na makambo mosusu oyo tokoloba kaka na ye toloba na mutu mosusu te. Aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Ebana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo emonanaka tempeni mama kandelobi kolake mapapu masope mafuta tokokesitana longo na Nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Mbote na bino bozali ebele ya kolanda masolo ya mboka émission oyo ezali proposé na Nazarien TV esika wapi bozwaka ba information politique, économique pe sociale ya vie ya peuple congolais. Lelo tozali na ndako ya misala ya Monsieur Chimanga oyo azali mokambi ya lisanga babengi Raneko oyo ezali Rassemblement national pour l'épanouissement des entrepreneurs congolais. Ye azali mingi ko s'occuper na ba commerçant oyo lelo tina toye pa na ye pamba te ba commerçant ya Zando grand marché ya ville ya Kinshasa na gouverneur Gentini Ngobila ezali ko simbate. Pona nini biso toyebi te mituna ya biso biano ya Monsieur Chimanga. Bonjour président. Bonjour.
Nazokatela nzambe losako na sesiko. Nazokatela losako siko kuna. Nalingi nakatela nzambe losako. Losako awa. Aniva. Allez, katela. Allez, tozozonga. Tikela katela. Nazozonga, s'il vous plaît, tikatela. Yoka. Olingi libal. Olingi kopot. Olingi mosala. Bona nini? Président Yebisa Bisso, d'abord Raneko et Sangisi Banani, na kati ya Raneko. Ndeko Riken, merci beaucoup pour la opportunité oyo ozali kopesa na biso mokolo ya lelo tolobela makambo oyo ya ba commerçants. D'abord, nous sommes Rassemblement national pour l'épanouissement des entreprises, pas des entrepreneurs, des entreprises congolaises. Raneko en cycle. Siège na biso ezali na lac numéro 79 na commune ya Kinshasa et pas wapi tozali ko se retrouver yo na ngai na minute oyo. Alors na kati ya syndicat na biso tozali ko encadrer lokola syndicat nyonso tozali ko encadrer ba membre na biso bazali banani bazali ba entreprise. Et quand vous avez l'entreprise, vous avez l'entreprise commerciale, artisanale, entreprise, biso, vous allez encadrer ceux qui sont membres de biso. Les loyaux, et le comme ça, tu élimines pas na yo, les alliés les camboyo, les alliés qui sa moto, il y a ibino, ba commerçant dans des cochantini gobila. Avant la tuna mituna, où il coupe sa ngaï nzela na kota na mozo et kamango, il y a une na pousser na 1 minute. Problème est banda kindengeni. Non, na mukuse tokoki koloba ke tomoni gouverneur na biso azali na mayele ya malamu, pourquoi? Parce que azali koluka te mboka na biso ezala petwa. Alors ezali idée ya mabete, ezali idée ya malamu. Mais mabe ezali ko uta wapi, mabe ezali ko uta na lolenge oyo ye azali ko kamba misala yango. Lolenge wana ezali lolenge oyo ezali ko mema ba commerçant plutôt na pasi ebele. Voilà raison pour laquelle biso Raneko tozali contre makam oye azali ko sala nde yango ememi biso na ko sala pétition pour te ye ba révoquer ye na mokonzi ya mboka parce que tomoni ke azali wana misala oyo nyonso ye azali ko entreprendre ezali ko nyokola kaka ba commerçant. Voilà raison pour laquelle tozali ko senga na batu nyonso oyo bazali ko yoka mbela na biso bako kana ko signer pétition oyo parce que tina na yango ezali nini tozoluka gouverneur Gentini Ngobila akangabisaka akende pourquoi? Parce que azali ko infliger kaka ba tracasserie na ba commerçant. Voilà Ndeko Gentini alobaki ke zando ezali susu na ba condition ya malonga te. Ba toilette ezate, ba pavillon nyonso se baby. Est-ce que les conditions ezali mabe ya koluka ko kangana nous zando oyo ezali ko pesa bato malade ebele parce que comme na bosotopé koluka ko kotonga zando mosusu. Pourquoi bino boteleme les conditions mais ezali malamu ezali mabe te? Non. Ndeko Riken tolobi boy likanisi ezali babete mutu nyonso
oyo akoki kolanda biso na minute oyo akolobaka likanisi wana ezali malamu ata biso moko tozali kotatole ete likanisi ya mwana mboka Gentini Ngobila ezali malamu mais façon oyo bazali kosalela yango nde façon oyo ezali komema bato na pasi c'est ainsi que tozoloba ke kopo wana ekosimba te tozoloba boye kuna na marché central selon mutuna na o kende bakangi zandu wana ça fait déjà 1 mois na une dizaine de jours musala nini oyo basali ata musala moko te bakangaki lisusu zandu période ya confinement musala nini oyo basali musala moko te mais bato bazali na distraction ebele bato ebele bazali kosala confusion bato bazali bateno batika kaka bazali koconstruire biso marché moderne batongela biso marché moderne toboyi te marché moderne est-ce que eza mabe ekozala mabe te marché moderne biso tozali na esengo te tozala na marché moderne lokola tozomona na bamboka mosusu mais est-ce que pourquoi les alliés et ça c'est le marché moderne et ça c'est le marché moderne parce que dans le baboy d'abord ba vocable oyo balobi te bazo banda ko sala assainissement baye ko sala réhabilitation mais concept wana mi balenga nazo comprendre yango te pourquoi on peut d'abord commencer à assainir pour baya ko réhabiliter kokoso eza place wana et puis bakobanda ngo bokoloni parce que ye mona mboka Gentini Ngobila alobaki te espace oyo ya oyo batonga bamagasin ya Hassan nde esika wapi ye akotonga marché wana mais est-ce que bamagasin ya Hassan eza wana sikoyo bakotonga marché wana ndenge nini wana mutuna ya liboso oyo ngai nakoki kotuna balandi na yo bazali kolanda biso na minute oyo mutuna ya mibale nakoki kotuna soki balobi réhabilitation elingi koloba nini réhabilitation elingi koloba te eza na eloko oyo ya kala oyo bazali kobandela kosala bazali kobongisa yango eza bongo te lelo bango bazali ko réhabiliter nzela soit ya bongolo soki bazali ko réhabiliter nzela wana on ne construit pas sinon bandeko pourquoi tozali na compréhension musika balobi te bazali kosala réhabilitation elingaki esimba soki balobi atake bazali kosala reconstruction voilà bazali ko reconstruire zando marché moderne soki lelo bazoloba na biso ke non bazali kosala réhabilitation mais non bazali kobongisa kaka oyo wana ezalaki wana et puis na top Congo Thierry Kambongi atuni bopi administrateur ya zandu wana atuni ete yebise biso concrètement misala oyo bokosala ya assainissement ezali nini misala ya réhabilitation ezali nini alobi boye alobi te misala ya assainissement bazali kobongisa kosokola zandu mobimba et puis misala ya réhabilitation bazali kobongisa infrastructure ya kala bandeko na ngai biso bakimanga tozali kotelemela misala ya gouverneur te contradiction ekoti yo moto ozali kozela ozozela te bazali kotonga marché moderne mais Bopili administrateur Moïse André Bopili alobi te bazali kobongisa oyo ezali ya kala mais sinon qui peut avoir raison mutune ya mibale ya mwana qui peut avoir raison puisque bango moko balobi ke non bazali kotonga te et d'ailleurs ebandi kaka na baverbe na bango wana réhabilité signifie quoi biso toza bazoba te biso quand même mpe toyebi quand même connaissance ozo balobi papa zela et il faut tofongola esika wana bato bacomprendre réhabilité elingi koloba construire te elingi koloba reconstruire te lokola marché mosusu ezaki place wana on peut dire que bazali ko reconstruire parce que
construction et salamaki. Maintenant, il faut reconstruire. C'est ça. Mais ceux qui m'ont dit réhabilité, et l'ingolo bakebalingi babongisa, oya karawa. Mais nous s'entendons moi français, mais ya mukewan. Les là bazala bate, bazali kotonga marché moderne. Et bazali kokobe. Non, bazali kotonga te. Oya bazali komoni sabato pamba pour rien. Il faut te bafongole le biso marché wan. Parce que marché wana, ezali kokotisa du moins un jour moko 15 000 $. Le te perd déjà plus de 500 000 $. On dénonce COP. Yo zali ko kamba quand même structure monene ya Raneko. Tant on dénonce COP, tout le monde yeba biso zali ezali TV. Tout yeba COP ya mo nous avons dénoncé ezali nini limbola. Jatini Ngobila azui mosolo ya l'État oyo atina libenga na ye akotonga eloko te to apesi zando na bato rikene ye moko ndo ayebi nde mutuna ngai nalingaki natuna te eske eloko nini ezali kolekao puisque bato bazolema bato baza na pasi bato bazotia mikemu bazoloba te mais nani akosunga biso yango nazali kotinda mbele na ngai nazoloba facile sauveur yaka osauve biso biloko ezali kosalema na kati ya marché central eza yango te bato ebele plus de 50 000 bazokende na chômage inutilement eloko ya malonga ezosalema te au contraire zandu 15 000 $ par jour na mois ya lelo bakoki kozwa ata 500 000 donc dans 4-5 mois bakoki kozwa mosolo oyo bakoki kotonga na yango ata kasavubu oyo oyo bakoki kotonga na yango ata bongolo bato nikilikili wana bazali koprofite bato bazali kosala confusion kobanda kaka na ye gouverneur ye moko azosala confusion na lolongo nini marché eza mibale eza marché moko te toza na marché central na marché kato balobi ke bazokanga marché central tozaki koobserve lelo oyo ekomi marché central lisusu te na marché kato alors ke nazali kotalisa yo arrêté ya marché kato ezali awa arrêté ya marché central ezali awa toza na badokima nyonso na moi ya lelo soki bakoki koloba keno bakomi kokanga bazali kosala ouverture ya baavenir ezali mpona intérêt nini soki tosangisi bato ya marché central na bato ya marché kato bakomi bato combien tala bato nyonso wana bazolela te bato bakolela boye te wana tolobi te toza na état de droit il faut totalisa ya solo ke toza na état de droit yango tozali kosenga na gouverneur tozosala compétition te yo oza mokonzi biso tozali population tozosenga na yo tika COP oyo fongolola pardon fongolola biso marché central tika kosala tracasserie na marché kato voilà eloko tokoki kosenga sinon pas biso toinitie déjà pétition na biso oyo tozali kosenga na moto nyonso oyo akoki kolanda biso na minute na pétition de Kotimanga Jantini Ngobila azali gouverneur ya ville ya Kinshasa tozali la pouvoir exécutif ya école Congo démocratique tozali na gouvernement mondial est-ce que Jantini Ngobila azali koagir na volonté na yo moko to eza na bakonzi na ye mpe bayebi yango ntango ozobenga déjà intervention ya mokonzi ya mboka Tata Félix Tshisekedi est-ce que Jantini Ngobila mekano oyo azali kozwa ngo na ye moko non to bato ebele bazoloba ata ye moko alobi ke non makambo nazosala ngo na ndingisia mokonzi ya mboka alors non écoutez mokonzi ya mboka azali na misala ebele il ne faut pas okanisaka ke mokonzi ya mboka kutu azali kaka mokonzi ya Congo te azali mokonzi ya Afrique malembe zela financement wana ezowuta na gouvernement central financement zela nayebi magwana te nayebi epai wapi mbongo ezouta te nayebi nini te susi na ngai ezali ya kolobela bato oyo bazali na kati ya souffrance lokola yokangi mokonzi ya mboka nde biso tozali koloba mokonzi ya mboka aza na makambo ebele akozala ayoki litoi moko ayoki parce que mutu lokola gouverneur ya ville encore epai wapi institution nyonso evandi non azali na facilité ya komona mokonzi ya mboka à tout moment akosali une semaine 2 semaines sans que akomona mokonzi ya mboka te akoki kobenga ye kutu na téléphone mais biso bamosusu oyo on n'a pas ce privilège là ya komona mokonzi ya mboka à tout moment nde tozali koloba te mokonzi akoki kondima
mosusu avérifie makambo nini ezoleka te soki lelo oyo aye bazali kozwa biloko mosusu kutu bosoto mosusu bazali kobakisa na kati ya zando wana wapi tozokende bato bazali na kati ya souffrance lelo oyo bato bazoluka comment est ce que bakoleisera libumu baloba na biso ke baza construire marché moderne bato bakolia marché moderne ndenge nazoluka tokota na makambo ya marché kato ce qui va permettre avant tokota na marché kato tosunga bato bazolanda biso olobi bino bozali na moyen te ya komona mokonzi ya mboka à chaque fois mais bozali na baeli ya Kinshasa bazali badépute est-ce que bobandi déjà procédure ya kokutana na badépute ya ville ya Kinshasa en tout cas basali mpona bandeko ya mamayemo mpona nini bolingi mbala moko bokende na sommet mais badépute bazali pourquoi bokutani na makambo ezali koselema mais c'est un scandale. C'est un scandale. Makambo lokola oyo ya et puis est-ce que bakoya bakozo courage ya koya kolona bato ba député est-ce que bakoki koya kolona ke bon voter s'il vous plaît Riken l'utuni ezali vraiment na importance na yango ba député batiki biso nalingi koloba à part le seul Mike Mukebai nalandaka ye oyo amekaka kolobela makambo ya zando ezozwa batu baveuve basi ya bapolisier bazoluka te bamama wana oyo policier jusque là salaire ya malongo eza nanu te basi nde bazali koleisa bango mais bato nyonso wana batondi na marché central wana bazomona pasi bazoloba na bango arrêté bokende ezali mpona nini biso chef de l'état Faci le sauveur yo muto sauva Moïse Katumbi azaki kuna makasombalesa azali kotala kongo na musika au sauver président Jean-Pierre Mbemba au sauver président Jomi Ndongala au sauver gratuité ya nani enseignement primaire na mboko au sauver makambo bele ata na mawe azalaki na conflit na bangie au sauver kaye badia transport au sauver kabango pona nini wakoki ko sauver biso te toza biso tokomi kopesa elongi ya bana etike toza na mutu ya kolobela biso te tozosenga yo Faci le sauveur ngai nayebi yo mpo ngai moko je bati campagne j'étais candidat au RDT na battre campagne bisika nyonso oyo kombo na ngai ezaki bavo presque ndenge moko ya mokonzi ya mboka nazali na esengo voilà nayebi mutu oyo ngai nabetelaka campagne ezali Faci le sauveur na makambo ntango mosusu makambo oyo oyokaki ezali yango te yango tozali kosenga na yo osunga biso badepute bazosunga biso te badepute bazobeta biso kara toyebi te yo moko oza na RDC nazoloba yo moko sosola naboyi koloba makambo mosusu sosolaka mpona nini badepute babeti kara na makambo oyo non makambo oyo ezali vraiment très sensible makambo ya mabulu ya bato po mutu atelema po mutu akota na zandu marché moderne il faut lubumu ezala nanu ya kotonda mais bazoloba non bokende bato bakokende kozwa bamaladi ya nzala bato bakozwa kosherko bato bakoki kozwa baakasida makama mais bazoloba na biso bato bakende batonga marché moderne oyo ezali mabe te mais est-ce que bazotonga marché wana balobi bazali koréhabilité et non reconstruire timanga na medecin mama imuke ndeko Gentini Ngobila azwi likanisi mosusu alobi atonga nano bamarché secondaire bazwa bacommerçant batinda bango toujours des contradictions est-ce que bino na ngambu na bino bosali mpe campagne wana ya kosensibiliser bacommerçant bakende na bamarché wana pour que basala contradiction c'est la contradiction ya liboso bamarché wana ekoki kozwa 1500 personnes te ngai moko natamboli na bamarché nyonso wana misato malembe bamarché wana ekoki kozwa 1500 personnes te or mizambi ya monene c'est au-delà de 80 000 personnes ozolanda alors bamarché wana ezali bamarché pirate lokola problème toza nango na marché kato oh non eza marché non marché kato eza marché pirate te ce qui dit pirate dit illégal mais marché oyo eza na tout un arrêté ya marché kato oyo ekela marché kato ce n'est pas un marché pirate alors soki balobi bato soki 1500 bakoti na marché wana le reste bazokende wapi le reste bakokende wapi ndeko Riken non
tozosenga te d'abord na kato awa bazoloba te bazali kofongola nzela problème ata moko te ezali awa na kato tozomona mituka ezobaluka bien tala na programme ya 100 jours babongiseli biso Kasavubu awa Kasavubu oyo euti kobebe ebebi mpona nini parce que banéglige yango bazobimisa déchet na kati ya kaniveau ezovandaka wana ezongi ti Kasavubu ebebi Kasavubu eza ya kobeba pourquoi toza na banzela ebele babongolo nani nzela oyo mosusu kimwenza bakimwenza banzela nyonso wana eza ya kobeba mpe makasi tala nani wangata tala baisoke baveni nyonso wana eza ya kobeba mais mpona nini awa eza bisika unité de production ezali kobimisa quelque chose mbongo ezobima wana ezali kocréer richesse ezali na plus-value mais bazoloba te bato bakende ce sont des entreprises kobuka koboma entreprise moko ya un manque à gagner pour l'état mais awa eza na baentreprise ebele bazali koboma yango ezali mpona nini awa na surface oyo problème kutu ya embouteillage ezaka te je donne mon bras à couper problème ya embouteillage ezalaka te misala wana bakoki kobanda yango en plein marché nzela oyo bazoloba lokola oyo ya itaka oyo bazobongisa nzela sango na ngai malembe bato bazokanga na boyo surtout ntango tokomaka ntango ya bafestivité ezalaka ça ne va pas quelque part gouverneur aza na raison ya koélargir kofongola banzela mpo miyili batondi awa bato babungisa biloko awa baétouffement nga na mona moto akufa na étouffement awa parce nzela eza te ndeko cimanga quelque part eza lokola tu dans mon moulin ozobakisa mai na moulin na ngai na ndenge nini parce que marché eza moke il faut ezala monene soki bazolobake marché oyo bazoluka batongo wana ya 65 000 places 65 000 places d'abord marché central ye moko bazokoka te combien plus forte raison bakoki kobakisa na bato mosusu ya marché katoa oyebi esika parce que bato ya marché katoa bazobongisela bango awa na rai awa bato ya onatra baza wana batongi bakase na bango ya mike bazoluka bakotisa bacommerçant na conflit bato wana balobi moto akonyatawa te plus de 100 famille baza mpe wana bato wana bakobanda mpe kolela bakoloba régime nini oyo tozonyokama boye non papa faci talela biso likambo oyo makambo oyo ezali en faveur na yo te makambo oyo ezali en défaveur na yo bato baconfondre te misala ya so de mouton ezaki misala ya kitoko ezaki place basalelaki so de mouton unité de production ezalaki te mais awa ce sont des entreprises vivantes des entreprises oyo babande kosala mosala baye balobi te entreprise oyo ekufa non eza lolenge moko bakoki confondre jamais so de mouton na marché te parce que marché ezoproduire makasi so de mouton place batongeli yango ezaki na production ata moko te ata ya 1000 francs ezaki te mais awa on produit beaucoup d'argent plus de 15 000 $ par jour mais non seulement ça wana eza ya l'état mais bato bango moko oyo bazoya mpo basala misala place wana bazo mutu nyonso azali kose retrouve azokende mpe kokipe bana nde tozoloba awa na marché wapi osi omona nzela mobimba bazobanda koconstruire na katikati epuis koconstruire wana tozomona ata bakaniveau bazotonga te tozomona kaka no nzela tozobanda koconstruire yango kobanda nani bokasa ti nani 24 nzambe na ngai est-ce que qu'est-ce qui peut nous rassurer parce que kuna na marché central batie ata eloko moko te ekozala kaka histoire yo moko oyebi te gouverneur na biso akende kotya libanga kuna na bongolo tina moi ya lelo misala esalami te tikana silisa lelo awa na marché central plus de 1 mois déjà ata eloko moko te il faut bawa na assainissement baya kosuisa na réhabilitation eloko moko ebandi nanu te boni awa na marché kato mbisala ekoki kobanda jour nini osile jour nini bafongolela biso marché kato ndeko cimanga moko eza très important yeba pe tozochite malembe mais mutuno eza très important
namoni souci na bino pe ezali c'est comme si gouverneur a associé bino te na misala oyo parce que bino bozali ba syndicat fallait abenga bino beaucoup tana po boyeba mbongo ngo ebimi combien ba kosala misala oyo pe misala yango kosala mabonde. Voilà, c'est ça la bonne politique. C'est la même chose. Donc souci na bino ezali non gouverneur a associé bino na ba travaux de ça boyeba au moins ndenge de salema financement de salema ndenge nini oyo bozali bande ya makamionso. Dans l'économie sociale, nous sommes des grands partenaires. Il y a pouvoir public. Pouvoir public, ce qui a ligne qu'on soit ma décision, il y a minene, biso tozali ba représentant direct. Ozomon, il a fallu associer biso. Biso bâtiment ngolo, toko même paye, moi mukena biso. Mais ezali wana te, ezali peut-être wana nengozo kaniswana te. Au moins à un moment donné, biso rameko to bande kotal. Ni nezokole. Peut-être que non, makambo ezoleka, peut-être c'est pour rendre le chef de l'État impopulaire. C'est ça l'unique souci. Ezali na il tombe mususu te pour rendre le chef de l'État impopulaire. Non, moi je suis Tshisekadiste du sang. Vous comprendre. Biloko ya boye, ya moto soloba. En tout cas, président Fachi. Et pas une abisso. Bazolo baboye. Bulunda buja mindungu munena. Bana bandunga uvi la hanche. Bulunda buja mindungu munena. Bana bandunga uvi la hanche. Et l'unique le banin. Naolia bakiti na ba mesa. Ah. Atanya ukondoko. Namona yo. Chayo na mwamba. La minute on a 4 bena katikata saga fufu. Oui. Allô, est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que ça on a eu galère na niveau 0. Tout ça la boy. Ngai naza na mbongo vraiment mingi te. Mais nazo tchela bino moi mukio naza nango na agence moko boy Nazareta. Sarita c'est du sérieux. Oh. Maman, comment des bons donc yo pesa au fouti mbongo pour na partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifonga mi comme na Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Pour nous là susu. Kuna eza mambo mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso to zoke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makamba bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais moi bandi. Maman, dès qu'il a yebi singai, mais na limité, na lingi na mona ki mona beso, poli kambaboye, na monde na ne salamate. Maman, yebi sangai. Ba pesi mbongo kuna, biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta, ezali boutique ou ezali à distribution de produits alimentaires. Ah! Na sali poto sunga, bandeko oyo. Même ba oyo bazana na peu de ressources comme la boîte de bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, ndeko na poto ko sungayo, a ozuka biloko kolia. Eh maman Nazareth nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareth a été ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous en avez déjà vous en avez, vous avez 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah! Non, 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 non. Nazareta. Nous allons la Congo ici. Julia, nous allons kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, na mbongo shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Ça c'est du sérieux. Ndonga ezali zete minene mulai ekoisaka bamana yango na se bandunga mususu bazopousser mais yo ye ko profiter ombre ya ndunga ozonyata ozamuninga ya ndunga ya munene mais bana na ye nyonso ozonyata ndaba kambo ezoleka
nde makambo poto yoki ebele oki muninga oboyi na boye non eza bongo te toza na état de droit yango makambo oyo biso tokotika yango te tozoluka tomona marché central bafongoli yango batika mpe tracasserie parce que awa basi baretire administration ya marché kato balobi te eza nzela makambo ebele ebele non toboyi te c'est une bonne idée mais babandera na ebandeli non seulement na ebandeli est-ce que c'est ça la priorité kosala kaka marché kato kobuka kobebisa biloko ya bato alors que zinga soki okei na isoka okoleka te wanga to oyo bafongolaki yango na union européenne okoleka lisusu te kuna awa na kasavubu ebeba lisusu kuna na hotel de ville biziba ya mai ndenge esalaka wana okoki kondima te awa ezali epai ya kuvu na biso te mais bandeko toloba nini nazopesa exemple mosusu awa na sende na funa tala embouteillage esalamaka wana précaution nini basi bazwa kuna parce que koto oyo krimi ezaka embouteillage ezaka nango te mais soki bakoki koloba te ezali est-ce que nzela ngo bazofongola mpona nini kosala mariage na sol oui c'est bien bon na ba wileri na ba est-ce que mbule beta kende na wileri kende to na commune na Kinshasa mais pourquoi to avancer soki le long de Constantine Ngobila nenga zolanda biso boye abengi raneko bofanda bo réfléchir bo pesa pe makaniso ya bino est-ce que vous êtes d'accord to komi ko chiter mais aza mokonzi munene to boye pona nini to ko kende po to pesa d'ailleurs pour votre information na réunion ya avant ya suka mibalo asali oyo j'étais dedans j'ai dit que mokonzi je vous cherche to solo la biso mibale ezaki po to pesa ya biso na ezaki bon alobaki oui apesi nga achaki ngai na maboko ya mutu tina moyo ya lelo tokutana ça fait déjà 2 mois elingi koloba nini omoni biso bamisusu tozaka na sa l'habitude te manière ya peut-être kokende pona koluka mbongo non souci na biso tokomi yango kutu na mukanda oyo tokomelaki mokonzi ya ville ya Kinshasa tolobi ke non nyonso tozoluka c'est pour un intérêt général biso rameko toza lokola basyndicat mosusu te biso tozalaka boye bato nyonso oyo bayebi biso bayebi ke biso rameko tozaka na biso tout droit tozaka bazigzag te voilà soki mokonzi ya ville ya Kinshasa abengisi biso tokokende po toyebisa ke non mokonzi fongola marché central mokonzi batika kotracase zongise bureau ya marché kato mais toluka ndenge nini misala wana ekoki koya muke parce que il y a des recettes oyo bamarché mibale oyo bazali na kati ya korate ebele kutu oyo ya keno soki bazozwa yango bakokosala misala kutu ya assainissement bakote mosusu voilà wana ezali ide ya malamu ya mabekimanga tokomi na suka émission na biso motuna oyo na kotuna ya suka eza mpe très majeur mpona nini boponi kaka pétition ngobila alongwa mais bopesi est-ce qu'à part pétition solution monsieur ezali te ya koluka koarranger situation oyo boarranger pour que eza epona intérêt ya population pourquoi boponi kaka kosala pétition pour que epuis pétition yango ekomi na niveau nini tokoka bona wana oui tosalisi pétition pourquoi parce que moyen mosusu eza te moyen mosusu eza te assemblée provinciale ntango président Peter Kazadi asalisaki réunion ngai na telemaki ayebi makambo oyo ngai nalobaki tozaki kuna tozaki na assemblée provinciale bato wana bazali baautorité minene nalingi koloba mingi te mais sinon soki tokomi na niveau ya pétition pourquoi parce que tomoni bipai nyonso esimbi te nde tosali recours ultime oyo po te mokonzi ya mboka ye moko azwa makambo oyo toza na bisika mosusu tokoki kobikela te nde nazali koprofite kutu na lobi oyo dimanche ya lobi oyo bamama ya raniko bazokende komona mama Marthe toza na mwa ya bamama te bazokende komona mama Marthe parce que oyebi même na Bible pas na Bible catholique na biso oyo bakendaka epai ya mama Marie
pour assembler le bango et pas ya mokonzi biso pe soki toke pas ya maman Marthe parce que ezana makamususu o tokolo bakaka na ye toloba na mutu mususu te parce que tomoni tozana esika mususu ya kokende te peut-être pas ya maman Marthe na banzi ke ye akoye akokomisela biso message et pas ya mokonzi ya mboka bandi ete boyoki ba réalité ya ezoleka na grand marché awa tobengaka Zando eza makambo ezoleka entre gouverneur ya Kinshasa na ba commerçant bango bapesi maloba na bango balobi oyo bango bazomona ezali ko marché te na misala oyo ezali ko salema na Zando ba commerçant bazali banda tisikoyo pe bango balobi te misala baza komona misala yango te oyo gouverneur alakaki tokosala pe effort na ngambo na bino tolukela bino pe bakonzi ya Zando pour papa gouverneur gentili ngobila soki akolanda biso gouverneur ba porte na biso ezali ouvert au mona biso oyamba biso pour que yo pe opesa makanisi no te ke mokonzi ya ville ya Kinshasa pamba te bazali kolela na kombo na yo ba mama bazali kolela ba papa bazali kozela la Zando oyo elesaka mabota ebele pona ngana bino tokutani mokolo ezali koya pe na numéro mususu bozala toujours branché bosabonner ebele na Nazaréen TV chaîne oyo ezali kopesa bino ba information pe ezali kotalisa bino lenge kani ekolo Congo démocratique ezali kotambola bye ciao na olia bakiti na ba mesa atanya ukondoko na mona yo na chayo na mwamba la minute on a 4 bena katikata saka fufu. Oui, allô est-ce que tu bonjour. Boni. Et le côté et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que ça on a eu galère na niveau 0. Tout ça là boy. Ngai naza na mbongo vraiment mingi te. Mais nazo tshela bino mo mukio naza nango na agence moko boy Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment on dit bon donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifunga mi comme on Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Pour nous là susu. Kuna eza mambo mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso to zoke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makamba bongo na monte. Bat papesi mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais moi bandi. Maman, leki nanga yebisi ngai mena ndimite na lingi na mona kimona mbeso poli kamba boye na monde na ne salamate. Mama yebisa ngai bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta ezali boutique où ezali ya distribution ya ba produits alimentaires. Na sali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources comme la boîte bandeko on bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc so na mbongo te ndebono na poto ko sunga yo a ozika biloko kolia. Maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikolo ebele awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta eza esika ya kobunga te toza sur avenue Monkoto numéro 1 direction Elengesa face à face na église catholique Saint-Vincent. Direction Elengesa Monkoto numéro 1 à face à l'église catholique Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous en avez déjà vous en avez. On a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Non. Nazareta. Nous allons la Congo Sili. Julia. Ngana kangisa kia fufu. Ya modé, yo bandika na fufu. Oui. Pour la Nazareta, tu as un système en bimbi. Na mbongo shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Sarita qui dit sérieux. Aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangana